na 2021 ozomona na 2021 pasteur Denis Lessi abimi abotolanga ki père spirituel ya Bawario ya Denis ozamo sali nzambe ya Denis Lessi oyebi be impact spirituel nenge salaka oyebi be impact ya molimo nenge salaka be impact on to signer na fali oyebi angote baka chuma eningani na ebi saki nzambe ko pambola pambola te soko pamboli batu bi pambola message ko tambola bien te nzamba pamboli Thomas Lokofi papa tana lobi likofi ezaka ye neno lo baba tu ba comprendre que ça Thomas likofi atana lobi Lokofi atana lobi likofi batu ba yebi ka que ça Thomas likofi kola pambola bangia mama te wera nsoni basila kola pambola jibe mpia na basila jibe pia na sila même osaka yebi makambo na solo ba ok tata na ya sila jibe pia na sila wera sila oh papa wera silikela gia denia wana yebi se wera oloboko bimisa banzoi bimisa total akoki ozwi mboka otiki yango pa mwana moko paka chuma nani oyo pichu mwanza osundaleli pichu mwanza bangala tokeni na mbandaka tokeni na libinza na bokulaka wapi eglise ya Thomas Lokofi ezate wapi ekola Thomas Lokofi ezate wapi ndako ya Thomas Lokofi ezate papa zonge tasini na kimia wana na ebisio Thomas zonge tasini na kimia ponga na otoyoka na bien e comme ni bébé kanda pasteur lité ya kanda te ya soki ba yoki te tanga na koyeko sala somo kanda yango na kola pambola biso. Merci beaucoup de la pasteur lité ya kanda mais siko photo kota na kata mozindo masolo na biso lelo na bengisio oyo oliyeko telema lelo na tige ozabongo na Zakari Mwamba le général de la presse poto tumba po émission eza tumba na ebite pasa soki ko tumbelanga batu tombola maboko déjà po batu baye baki yo ko tumba po salité ya kanda tomboelanga maboko oyo ko tumba na ko tumba okotumba nani na ko tumba o esengeli na tumba ye o esengeli tumba fo tumba o esengeli na tumba na ko tumba ye papa na banga ka mutu te na mboko yo soki esengi na tumba ba collègue na nga basala nzambe na ko tumba bango soki esengi ba journaliste na ko tumba bango soki esengi ba musicien chrétien na ko tumba bango et bon soki esengi ba politicien ngaye pona tumba ba politicien na ko banga nani po nga moko pe na zala politicien oya solo na zamba benyi nga na longwe na tiki politique na ye ko salela ye tata pambola biso apambola pe yo ngaye. Merci beaucoup pasteur lité ya kanda. Dernièrement frère Thomas Lokofi toyambaki ye alekaki na betando ya ike alobaki sur pasteur Denis Lessi prophète de la nation azape ndeko na yo opa memaka bana na nzambe so koyoka ba propos ya Thomas Lokofi yo tango yoka tiango zwaka ngo ndeni. Merci nkolo apambola papa na biso Thomas Lokofi ezalaka bongo Lokofi Thomas Lokofi kolo apambola yo nakumisi nzambe ndenge nazomona toujours na bomoi pe kouta États-Unis koya awa na mboka na yo lisusu bozalaki ba vrai ba serviteur de Dieu na nzela ya loyembo papa ozoyoka Thomas Lokofi na sango Thomas Lokofi azalaki soki azoyemba mbandaka eningani paka chuma eningani nayebisaki nzambe kopambola bipambola te soko pamboli batu bipambola message kotambola bien te nzamba pamboli Thomas Lokofi
Lokofi. Papa tana lobi likofi. Ezaka ye. Nena lo baba tu ba comprendre exactement likofi. Atana lobi lokofi. Atana lobi likofi. Batu ba yebi ka exactement likofi. Batu ebele bazo yeba te pourquoi nzamba tindi yo oya ko servir ye. Tangu nzamba pesi yo message ayebi ete message oyo yo za na facilité ya kote ya tope ya kobongo lisabatu ya tribu tope ya mboka na yo mitema. Toma Lokofi asui mbongo ake kovana na États-Unis kimukolwe ye obésité ye aye kozonga na mboka pour reprocher Denis Lesi ya Toma Keba bokima mboka bokenda Keba Lokofi Keba na ebisi yo Keba tokosuka mabe na swaka na litoi na kata kamabe boni boyeko oningo laksanga nini ozwi mboka otiki yango pa mwana moko paka juma nani oyo Pichu Mwanza osundaleli Pichu Mwanza bangala tokeni na Mbandaka tokeni na Libinza na Bokulaka wapi eglise ya Toma Lokofi ezate wapi ekola Toma Lokofi ezate wapi ndako ya Toma Lokofi ezate papa zonge États-Unis na kimia wana na ebisi Toma zonge États-Unis na kimia ponga na otoyoka na bien e komi ni nyango on reproche Denis Lesi asaleli nzambe awa Denis Lesi akoti baboloko awa Denis Lesi aza serviteur wa kokufa awa Toma Lokofi longwa kuna engaye Toma Lokofi longwa kuna defote toza kotumba engaye pape te omukendi la patoche tumba na obanga nani bon munene États-Unis obésité mulayi alongwa kuna Toma Lokofi longwa kuna. Merci beaucoup na betolo tinyoso toza bona postérité ya kanda toza ko kende molo po to kotumba lelo egaye émission no tumba yango yo Girbo DRC de London naza kolela yo mabe po oza scotché oza kolanda biso toza na postérité ya kanda otumbi Toma Lokofi oui c'est bien bon mais akenda ka États-Unis na ka osa musala nzambeti akepe kuna ayembi pe aye kozonga na mboka na ye mabeza te nzamba tindaki asalela ye na États-Unis te nzamba tindaki ye po ya bongo lisabato alibinza bamongo bangala bato Équateur mitema po na nzela na ye ya yebi munoko wa mboka a partir ya munoko wa mboka wana ako profiter a transmettre message Lokofi zonga na États-Unis papa zonga na États-Unis musique sili misiki nozo simba lisusu te to komi na technologie misiki ya sika ya bana na biso nani Michel Bakenda ya bana na biso nani Ari Papa Moïse Mbiye Moïse Mbiye bon ya Moïse Mbiye to chaka wasanga parmi bana poni lobi on na ndenge mo tika poni lobi Moïse Mbiye ne tika ka na yeba kite na bongisi Moïse Mbiye pe misiki na ye to komi na te ba bina filet Lokofi et Lokote. Mama. Tika, Toma Lokofi. Zong États-Unis. Bina filaye. Lokofi ba beti to yoki ye. Tika ba ventir ko papa. Mais pas seulement à Kanda. Comment koti ma musique à mokindeni? Tika. Bano ba nelengi. Okoti ba bina file sundeni. Te kasina yebi misiki te. To ba yo pe musique ya ba. Nyonso papa. Ngana yo kaka nyonso. Misiki nyonso na yo kaka. C'est-à-dire Toma Lokofi place ne na ngoso so ate. Place ne zate. Yo monite ba kimeli na ki pasteur Toma Lokofi. Tika. Merci beaucoup. Pasalité à Kanda. Toza on continue molo. Mais ndira pe Denis Lesi lelo ozobeti la pe mo tangwa. Ozo côté la yepo Toma Lokofi alingaki a recadrer. Mais ce que yo na bokomo wela nani pasteur aba wario landa totanga na makomi tangisa makomi
nyonso eza na ebandeli mpe eza na suka na yango ezalaka suka te eya na ebandeli ezalaka ebandeli ekomema mutu na suka ngai mutu oyo aza na raison napesaka ye raison omoni likofi nenga ninga gafele Denis Lesi napesi Denis Lesi raison na ye kasi ndenge tozovivre boye na se na moi eza na baimpact mosusu eza baimpact spirituel baimpact mosusu eza physique eza na mutu mosusu bokoki kosala ne impact na telefone kasi kokokana na oyo bomonani boye te lananga na bokebi nalipesanga mpe na litoi landa Fally abandi miziki na ye abanda yango kalepa ya Koffi Olomide na banda komona ye kaka na musika nazwa temps ya kokutana na ye te nazwa temps ya kosola na ye te à l'époque tozoyoka loka banzembu ya mopo mokonzi oyo Koffi asala intervention ya chanson kokokokoko fongola ndako nga na batama kokokokokoko fongola ndako ponga na batama non nazo démontrer po mona ke na yebi Fally malamu et puis Fally aza mwana mboka Fally aza congolais kozwa ngai te mosantu Bible ezoloba uta moi oyekende kolala oya lobi eta sumuki te bosolo kati na ye ezate. Il y a beaucoup des hommes de Dieu baza ba hypocrite. Grand momeli whisky, grand moyo ki banzema mokili. Mozo moneka lokola mosantu. Mosantu abato avanda kana lola. Bango moko bayembi mosantu avanda wapi na lola. C'est que l'icolo ba biso nyos to batu yama sumu. Soko soka pasteur na bino mosantu bosana asa grand dumba. Oh, c'est vrai. Papa, l'andate. Il y a des niles. Oza kulutu. Et si que sengeli na personne raison na raison na saindi. Na pesio. Et si que sengeli ozo raison te mo ozo raison exacte. Tuna même mukolo cheni o Frank Stema ya koyebisa yo. Na 2014 Nzamba pesinga vision. Aebisinga lobi soutenir mwana mobali o Fally Ipupa. Du Cap la Merveille, Marabioshe, des Pipes de War, le King, Mobutu, Mobali Nana Ketchope, Mbinga Mobali, Kola Pambola yo. Na tuni Nzambe, est-ce que na moko batako soutenir basate? Oyebi sangana soutenir Fally e bandi boni. Na silikela ki Nzambe makasi. Na lobi oh Nzambe, ba Denis Ngonde baza. Ba José Nzita baza. Ba Matou Samuel baza. Ba Lifoko Disieli baza. Otininga na musicien Fally pona nini? Nzambe ebisinga boy. Omoni mwana mobali o Fally. Makamwa sali na mboka o Congo. Ba musicien chrétien batikala ko sala ngo te. Mon frère, bilo mususu na vito zo ngo ba aventure te. Pourquoi vous avez avanti na kombo Fally Ipupa? Fally ozomona Fally. Soka yoki makambweza na este. Akozwa misolo na ye. Atini na este. Papa, na tikala ko yoka misise chrétien moko te ba proclamer ye. Atini $50,000 na este. Babi mabaye bisabiso. Bon. Wana skone to solo na Nzambe. Nzamba zo bisanga bolamu ya Fally. Di Cap. Na okufa pona yo hein. Elobelo quelque chose. Nebisi Nzambe. Nazo soutenir Fally pona gagner nini. Yo moko Yesu Kristo tango zotamwa na ba yekoli. Bozo tambola ba yekoli ba lingeli obul ba lobi. Papa, tozolanda yo poto zwa nini. Ebongo ngana bana koloba pona Fally na kozwa nini. Nzamba ebisinga lobi yo continue koloba. Na bani kolobela Fally.
orphelin fali aliaka na baveve okomoni azozwa misolo na ye papa na pamboli nzambe fali pupa afongoli na bamusicien chrétien misu lelo tokomi komona bamaiki kalambai bazolakise na te vake kotala bamama veve depuis tout ce temps là azala wapi papa même bawera ozomone le roi voyou mais baza bato nzambe ayebi bango mpe nzambe apona bango ntango na bandi kolobela fali bato bayebisinga mwana mobali abeli mutu aza na problème très sérieux nayebisaki bamusicien chrétien nayebisaki baserviteur de dieu oyo nga nazomona mpo na fali mokolo nzambe akofongola bino misu bino mpe bakokoma kolobela fali ntongo etani na 2021 ozomona na 2021 pasteur Denis Lesi abimi abotolangaki père spirituel ya bawarion ya Denis oza mosali ya nzambe ya Denis Lesi oyebi b'impact spirituel ndenge ezalaka oyebi b'impact ya molimo ndenge ezalaka b'impact oyo nga tosinya na fali oyebi yango te b'impact ni bosinya pasteur pasalité ya kanda b'impact ni bosinya na fali yebiselanga batu ya Denis Lesi faites attention oza mosali ya nzambe oyebi b'impact spirituel oyebi b'impact oyo nga na sinya na fali te mais b'impact yango eza nini loba version okama aza koyoka kosala likambo te so nga na sali mon frère te kosala likambo te so nga na sali mais oyo eza mai nanga eza eau bénite eyebani oyo eza eau bénite eyebani mai nanga eyebani na obuka tige na yo mais yo ene émission nango mongo obuka tige na ndeni mpo oyebi nga ndambo yango nde elesa nga tige oyo so yo obuka yango ndeni pasteur nabuka tige solo mamu na yo obuka yango ndeni nabuka tige obuka oponi to problème na yo oye na yambi yo soko mabuka tige na ngele sanga obuka yango ndeni lana napesa message epesa message na bawarion les amis du Fali Poupa du Cap la Merveille marabioche de pipe de war bokeba pe bofongola misu papa impact spirituel basakanaka nango te kendo tuna Denis Lesi photo nini oyo aza nango bakanga na fali kendo tuna Denis Lesi video nini oyo aza nango bakanga na fali azoluka akota bisika oyo akokota te orata kobela liboma okobela ngo na makambo ya fali ngaye pasteur Denis Lesi mais impact yango ti sikoyo toyeba te impact wana obosinia na Fali Poupa bato wana mposa bayeba ngo impact spirituel bawarion babane kotelengana mutu akoencadre makambo bawarion aza te ntango nzambe ekobenganga na kota makambo ya Fali papa nde naza boye na miniti oyo nde toosolola naye nayebi esika Fali aza nayebi esika Fali avandi afandi wapi na miniti oyo nde toloba boye Fali azosokola Fali eko azosokola na kati ya douche nga nazomoni ezomoni te tala mbinga mobali ndenge azosokola tala mai ndenge ezokita du Cap la Merveille ya nana ozwa mbinga tala Fali ndenge azosokola nkolo zwa lokumu du Cap azosokola nazomona te eza makambo molimo nazomona ye nazwa vocation pe nazwa makasi wana mukolo Fali azobeta concert soki aza likolo ya podium avant ya mata nga deja nakotaka jeune prière banda tongo ti lobi na tongo Fali akiti na podium nga mpe nasali nini okati na kati ozolanda nazolanda très bien s'il te plaît mon frère mosali na nzambe ya Denis Lesi nayoki nyonso lobi opesanga mutuka
soki na ndimi kozwa mutuka natika makambo ba wario batika la ya yo ya deni te to solo la est-ce que mutuka ngweza so ye alinga pesa tunela ngai deni laisse ce mutuka lingo pesa ça loko pesa jeep no tamula wa moko so so pesa il peut être kando no tamula makolo to no le taxi express loko atoma loko fota mon express ya deni est-ce que ozana mbongo est-ce que mutuka ngweza ali na ebité hein mbongo esila me bilamba o tikala na ngonde ezali yango batu bazomona lokolo zo sape ozolata kitoko kasi nga nazomona ko ozolata bilamba minene azondima te ko ozolata kitoko landa mon frère yadeni yaka na mutuko ningo pesa ngai tokende tina ma campagne et pas Fally Ipupa nga na ozwa mutuka mais toute la volonté ya Fally. Est-ce qu'on dit ça la impact spirituel n'est de Niles? Point d'interrogation. On a ce qu'il faut. Wario est grillé. La musique là, Wario dit. Kolobe ça bien. Kolobe ça bien. Mais quand on a Mosindo, et ça facilité. Parce que yo kota na Mosindo. Na kota na Mosindo a Fally. Fally likolo avion. Nga mabolongo na se. Zambe. Bate la pepo. Akoma tina peyo aseni akei ozomona musalo na zwa Fally na mutuka nzambe batela ye banzele tona na mabulu ebele ozomona Fally na répétition batela ye bangune pe bayaka tina na répétition na suki wana te na kotiti na famille na ye batela ya nanake bomba bango batela bango papa musala muneno nzamba pesa nga pona Fally na kotika ngo bitikela te ponza mene mutapesa ngai yazo ninga zwa likamu na nzoto na musuni ego simba te mais est-ce que pasteur il était à Kanda yoka Fally Ipupa faire été héritier te kofite we raté yoka Fally bazaba na mboka toyoka kape misiki na bango kasi na ba domaine esa spirituel nzamba yebisi ngai pona Fally kaka yo Fally kaka Fally ozolanda omoni ba témoignage na pesi pona Fally yaya soke na kati ya Bible basele nzambe belé ba pesi date ya kokufa date ya kokufa eseni ekoki mosala nzambe alobi bapesi nga date na osala nini na okufa aki afuka malobi nzambe kanisa nga ta na bolamu na sala po na mboka misise nini akoloba asala bolamu ebele koleka Fally nzambe papa oloba nini shikito na onyato eloko bien bon shikito mise papa na bambo Bible. Mais il y a une émission. Mon frère, na obeto ma bego regretter. Mais il y a une émission. T'es na qui ta Bible. Mon frère, na qui ta Bible. Toujours solo là. T'es na qui ta Bible. Solo marambu ya ba Wario parce que Denis les ça va comme il passer ba Wario. Yo siko ya mutu ya Fally. Yo sala ne parti. Yango to photo yeba. Yo yepo ba beta na Bible ndeni. Ou beta na Bible ndeni. Ozonga mabe hein. On ngo douter ngai. Na douter o to ça. Mon frère, on ngo douter ngai. Yo kana ebiso. On ngo douter ngai. On ngo douter ngai. Na obeto mabe hein. Po yebinga ndambo hein. Soko bengisa ngai po luka problème ozwanga mabe. Na osopa mai wana impoli. On saka na ngai. Eza obenit. Na buka tisho. Tekobika oyo kana no yo kana. Na buka tisho yo. Toyo kana malembi. Impoli. Ngana yambio parce la fâche rappelle ma belle. Na fâche rappelle ma belle. Na fâche rappelle oyinda pe ma belle. Eyinda. Oh. Ngana yambio ngo sala ba so ndeni. Mon frère ngomona mutakana nanga. Te. Nous sommes passés en Ndeni, pasteur en Ndeni. Pasteur en Ndeni. Que bana yo hein. Oh. Na soyo hein. Te sorti te mena soyo. Mon frère na beto mabanga. Te malembe. Impoli. Na okango tisho na kenango. Osakana ngai te. Kozonga ba mukuna te.
kozonga ba Denis Lesité kozonga ba Kakenja te sagana bato bo sakanela akuna ngana mutu amasekite na mboko yo yebi batunga na buna na bango tuna le mbatable tuna mboma ko yebisa yo tuna ba ninja ozomona ninja maître ninja ayebi songa na mboko impoli yoga yo mo politicien yo mo po bunda boy kasi bunda kana edingweti edingwa obeta ngai na bakacha salite wana bunda na mboko papa edingwa bunda bakacha salite te na mboko totanga fierté ya catch américain ya catch congolaise totangi pe dingwe bakacha komela makila bakacha ba stop tiens bakacha ba stop papa soko lingina betelo edingwe te benga yaka na yawo na go beta yo go regretter na misu na yo mon frère onwe baba kisonga na sima na mboko yo to baka yo mo pasteur ka yo mo simba na sapenganga Nasapenganga. Oh, c'est vrai. Batele dingwe sa kolinzo to lembi mabele lembi. Nako bete loko moko bena libumukao. Edi bako bete yo et pas facilité à Kanda. Na imso mambo solo ti. Yo la force pour bete dingwe. Na kisini yo zana yo pusa na dingwe. Denis les kuto zo banga edingwe Denis les. Ao banga edingwe. Denis les atondisa ba martyr. Azan église archi de Noé plein à craquer. Kasaya ko mekana ya ameka Denis les. Ameka Denis les papa. Na yebi tous les serviteurs de Dieu sika baso bakisi. Denis les akobete dingwe. Wana na yebiso magambo solo. Akobeta ye. Kola pambola biso. Merci pour l'invitation. Mais pastoralité à Kanda, pardon s'il vous plaît. Tokeno malembe nano. So yebisa non finalement aussi c'est ça nini. Est-ce ba wario bandimi que par komi na bango ya Denis Lesi ya komi passer na bango yo tikelinga na fali tondeni expliquez-nous ba wario ba Holanda yo. C'est moi le père spirituel de tous les warriors. On a bon de la capona ba warrior tongo midi pe pourquoi il y a Denis Lesi azana mutalo koswa mbongo ya zola na neka mbongo ba warrior mais ngana zo tala mbongo te nazo tala musala nzamba pesa ngai on a sala kapona ba warrior. C'est ça message yango wana ezana mutu musazo ya pona mbongo oyoki ta solo babano ba warrior bazo pesa nga matama bano ba warrior bazo pesa nga matama ngai ne naza responsable numéro 1 ya ba warrior nyoso. Mais il y a Paris, il y a Côte d'Ivoire, il y a parti par là et bon il y a Afghanistan. Il y a musika kuna ye nani? Ababo kuna Afghanistan. Te.